tambola na mokili omona makambu yaya makambu mususu tokutanaka nango na mokili soki ozali mwana ya nzambe te ozali mwana elaka te pasi ya kosakana te ndeko mwasi auti Kinshasa bauti kobengisa ye na Royaume-Uni kala mingi te awa azalaki na problème nini tokobeta lisolo awa kasi na ntongo ala mukambo oyo akende kotika bana kelasi akuti ndeke akufi liboso ya porte na ye ekufela ndeke wana c'est comme si aye kobeta na porte et puis akufi ndani abomi ndeke wana ndeke akufi ndenge nini eske ndeke wana akufi ye moko to mutabomaki aye kobwakela ye na butu wana ndeko mwasi alobi alalaki te bataki ya marke na marke lisolo oyo ekopesa yo pasi yaya bana elaka bazalaka ya solo soki nzambe te mawa mingi nasengi na yo opartage mpo lisolo ya lelo ekopesa yo mutu kuswa ekomona nanu na likambo yango boye ndeko nanga Fiston mwasi oyo aza na ndako aza nanu mwana nzambe parce que soki otali ndenge babandaki na mobali na ye et jusqu'à ce que mobali aki abali bibalabala mobali esimbi te seigneur azongisi kaka parce que ezalaki place na ye nde azongisi ye aza na libala wana alors seigneur akoaporte na ye toute la protection même ici aza na vie ya prière makasi te lokola eza eloko seigneur moto aponaki ezala bongo seigneur akoaporte toute la protection nga nayebi bamastware ya bandeke wana bandeke mingi bazalaka basorcier bautilisaka bandeke mingi et surtout ndeke lokola ibu aza ndeke moko oyo ngai moko nasali expérience ya ibu wana ntango nazalaki nano na yesu te na tapi oyo botiaka na porte ya ndako na tapi ya ndako na bino nde bandeko bamona ndeke wana elingi koloba nini bon ya liboso nano makambo nyonso to esalamaka na physique ekendaka mpe na spiritualité de un an ndeke mosusu akoki ne kokwea dans le vide kaka boye na mopepe makasi bie mbula esali akwei wana eza kota physique mais tobosana te na mokili oyo spiritualité ezali voilà po bandoki mingi basalelaka banyama neti banzinzi pigeon corbeau ya mwindu na ibu na ibu banyama ebele basalelaka bango batransformaka bongo après bazwi bapumbwe bandoki ebele batransformaka bongo après bapumbwe soki sikoyo moto oza na problème na ndoki atransforme bongo aye sikoyo na ndako na yo sikoyo na ndenge ya esprit mpo atake yo soki akutani ke na puissance oyo osalelaka eleki oyo ye azali ekobeta ye mbala moko akokwea Bien-aimés dans le Seigneur, habitants de Kinshasa, ceci vous concerne. L'église pentecôtiste de Macampan du Congo organise 4 jours de délivrance et miracles sous le thème « Comment sortir de la prison spirituelle ». Les orateurs, le révérend Jonathan Mouela, Wamaki Nyangi, le représentant légal de l'EPMCC, et l'apôtre Nathan Francisco Bakulumba de la France. Retenez la date du mercredi 20 au vendredi 22 mars 2024 de 17h à 19h et le dimanche 24 mars de 8h à 12h. Une seule adresse, l'église pentecôtiste de Macampan est située sur l'avenue du Ring numéro 1 au quartier Joli Park dans la commune d'Engalima, non loin de la station-service de Macampan. Soyez le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenju mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi tokutanaka mpona kobeta masolo ya makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso bato ya mangala ozolanda biso na Birmingham ozali na Royaume-Uni oui Birmingham na kati ya Royaume-Uni ozali na Espagne ozali na Afrique du Sud ozali na Toronto ozali na Canada ozali partout esika ozali tina Burkina Faso epai ya capitaine Ibrahim na bosali bino te bandeko ya Los Angeles bandeko oyo bazali na Mali na Sénégal partout na Botswana na Namibie na Zambie tala émission na bino yango ebandi likambo ya pasi mokili oyo ezali na makambo ya masolo otobetaka awa na ba chaque fois ya soki yo otiraka quelque chose te nga na ebité po ngai boko me munda betela ko masolo oyo na simba ka pe quelque chose pour ebiango oyo ezali émission ya éveil ya conscience c'est l'émission seul programme oyo papa na mama bavandaka esika moko après koyoka lisolo oyo yaya osimbaka quelque chose yo soro Radio Lokole esili osimbaka quelque chose te ndeko moka benga papa Fiston yo komaka titre mususu na kati kuna omonaka olobaka makambo mususu na bia ndeko soki yo talaka Radio Lokole te yo musana na yo otalika titre otalika ne bandelo tiki na hotel yaya to betaka baso na Radio Lokole mais yambo to beta lisolo yambo to beta lisolo to sera temps ya kopesa yo moi 2-3 informations ya ko informer pour bande comme sous batala ka Radio Lokole alors to zoaka mo tona ya ko expliquer bango makambo oyo ezo le capé dans le monde entier en général particulièrement ya biso batu ya mangala est-ce que comprendre donc zoaka temps ya kota na surtout ya to partager au koti au partager mbala mako kota partager. Comme on a eu Fiston Pelende, Tata, ya Sedek. Merci na Michael Josh, sponsor officiel. Ya chaîne Oyo et Sikawa Pibino Bo Zoami. Voilà, Yambo to continue émission to mettre le soleil à somo. Comment est-ce que Mouto Abaluki ndeke ayeko take Mouto Akufi ton ndeke normal ton ndeke ndeke tikata biso désormais pour la bato en Afrique du Sud au lingo ça la transfert na Kinshasa au tine ya moi eloko moi katuku bianza au tine la moi katuku bianza topé mama ça na Congo partout dans la République démocratique du Congo au tine la bande ko na yo moi katuku bianza moi quelque chose en Afrique du Sud pile panique kokende na o la ke Western Union te o la ke Manigram te sika boyaya Feuve Express agence ya kitoko ya transfert d'argent transfert d'argent aux accords tu as besoin de yo ok une agence net tout le monde a une agence sur il y a une agence hosté na Feuve Express yaya yo benga numéro de téléphone au bengi numéro de téléphone au pesi donc au bengi bango au tcheli bango mo on compte mbala moko ba virer ndeko na République démocratique du Congo azui azala na Kipushi azala na Lubumbashi azala na Kinshasa azala na Bandundu ba Congo yaya akozwa M-Pesa mbala moko Feuve Express voilà. En Afrique du Sud, partout, zali na Mafinking, na Johannesburg, na Pretoria, na Cape Town, na Durban, et si kanyo chez Ozali, yo bengara numéro oyo, mbala moko, okozwa, osali, ochebo on a compte, ba tindeli ndeko na Kinshasa, ba na Afrique du Sud, ba na Cape Town, ba partout. Alors, obenga numéro oyo, voilà, contact yango oyo, okozwa ndeko grâce, voilà, plus 200, plus 27, 74, 798 25 34 au bengi ndeko grâce à ko diriger au commerce au kochambo on a compte nini au déposer on a compte nini au PC numéro ya M-Pesa to Orange Money ya ndeko na Kinshasa mbala moko azio o to loba kite lobi ngana ba de numéro ya benga numéro o so na mbongo na Kinshasa ya pic panique. Oh non, maman kufi na Kinshasa, ndeko kufi, moya ko tuna bongo ya lite lokuta, ba ndeko Kinshasa, zwa numéro oyo, zongisa la na Afrique ya benga numéro oyo, ba ko sunga yo tuna bongo ote, ngaba na tika bongo ya sikote la kenda musala tongo ba 6h lokuta. Ye. Abenga numéro oyo, okozwa mbongo, otie bazui, bache ozui, na bande numéro oyo. Plus 27 74 79
82 534 wana bongo grâce. Alors pour la bande de Kinshasa sur le mot tambour na Johannesburg, tout partout en Afrique du Sud, au combien le numéro Oyo. Voilà. Voilà qu'on soit lycéen. Plus 243 81 31 44 003. La bande est liée en haut. Plus 243 81 31 44 003. Voilà Orange Mani Pena M-Pesa. Donc ce que nous avons monté en Afrique du Sud, au Béga numéro 1, Mbalabo Pesa M-Pesa Orange Mani. Awandeko bakotine la yembongo na e-wallet la peko M-Pesa awa to Orange Mani awa to bakotine ba la compte. Yaya ce qui est spécial na agence Oyo. Yaya Veuve Express. Yaya n'importe quel montant. Oh, t'es qui le pango la Kinshasa, oh, t'es qui le pango, ce qui $25 000, $50 000, mbongo à l'Afrique du Sud, bah couper ça, au tiers, bah zui, oh, te le bas quitter, te lobby, vous voyez, la radio, le coïs, ça va pembe, la pembe, biso, te ko, ça raté. Merci beaucoup. Ce qui va numéro aussi, à moi, la mouté, yo, benga biso, te couper, va numéro, là, pour beaucoup plus de précision. Merci à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Michael Josh, c'est ceux qui ont participé au tal l'article. Il y a Michael Josh, quand on a le site Michael Josh LLC. Ceux qui sont invités, aux autres contacter Bengabiso, lien. Il y a Michael Josh, tu peux le numéro de service clientèle. Il y a Michael Josh. Vous allez remarquer, mesdames, messieurs, les autres sommaires, mais l'été, tout petit. Information surtout mettre les solo au ponga et pessinga mutu ko soit pour to solo la moi moké ya ngo soko koti au partager aya ndeko pesi les solo ye moko muta pesi ya ngo ye papa fisto beta les solo oyo nga na mwana nzambe na yebite ezali ni kasi yoka les solo papa fisto nazali quelque part na Royaume-Uni atagi kombote pour bino papa fisto na yebi yango ezaki na Birmingham ezaki te ya beta ka li solo ba fisto otanga pe kombo na ngai te pona epenye ba to mususu buya solo nzembu oyemba papa fisto ezalaka ya solo nzembu wana kokisa marape ngai e kokisa meli ngai kasi tala ba komba o na jui na tuni nzembu nini oh papa fisto obosa nzembu na yo oyemba ngope mwa kale nzembu nini wana lo samba futaka ya Hello sambo epolaka te o papa fisto liso na nga ewuti musika nga à l'époque tozali bana oyo ya batu papa na biso bana komona mwa katuku bianza abane pe kolega pe na politique to kotanga poste na été consort oui to bana mona mwa moyen alors quand tu bana ko vanda ndeko bali moko asepela ki na ngai pendant ce temps nazalaki na âge de fleur nazalaki ba deuxième CEO je crois deuxième CEO mais yé tonton wana abana de komata déjà campus abana okende campus to kutalaki ngazalaki bana elenge mwana mukie aki mwana mukie kosala titu bande kosala da yeti kutu oyebi papa fisto nzembu oyo wera so na yemba mwana 13 ans to bandaki ngana ye na pasi ye Utabo mwana Tangwango ngana zalaki nanu na 13 ans Yelanga nenete Vous comprendre voilà Papa Fisto Kaka nzembo wane zalaka wana Komi tumsate isole Isa disolo neti yangai Mbongo kute ya silabis Nesino papa ane komuna mwaka tuku bianza Na okosa papa Mbongo nini boye Koda papa singa Nazo pesa Azo sombi ba silabis Atwa na banda koso kipe Na mobali wana Komi se doa Ya Papa Fisto Kaka nzembo wana ndenge loba Tango bali wana silisi kelasi abandi ko luka soki ba musala la BAT quelque part connaît simbité bon ça va soki ba bongo mike kaka le toyoka ka jobu ça va mobile oyo a préféré akenaye jobu d'ailleurs avant wana tanga za osala BAT konso oui au moins ba tanga zumbongo amona ile kola ngala connexion importante ba ko kima mwanda mpana ngai Nakut na sutuka abenga nga pe sutele ko se retrouver jour ba ngono nga na comment l'Afrique du Sud comment l'Afrique du Sud il paraît na BAT kuna bazwaka formation fait cop moko yaka ba jambe suba qui de formation na Afrique du Sud alors il y a ça qui sélectionné par ba gens tant que comme en Afrique du Sud baninga ba cette formation bazonga yé aboya ki kozonga parce que azalaki intelligent on dirait batu ya compagnie wana balinga ba retenir yé to quelque chose comme ça n'habite ko pango za kandenge nini mais yé atikalaki tango atikalaki na Afrique du Sud azwaki musala
musala oya zo ki wana kaka les azali chansard wana ngape la tika na Kinshasa ya do ki aboyi na ngai do esili pe si la tika pe vina ngabe na bana ko la chaque fois ngala kanisa ki lokola mobali opena oya zo ki moseka oyo ngala kozala na vina nga mobimba ba deceva ki nga do ki na bayaki ya kosakana te na bana ko sambela nzambe ya ata papa na bana na mbongo ata mama na mbongo lo sambo futaka yebaka ko sambela ya nzambe akoloba na un jour lisolo uti musika wena tozo de Congo tozo ya Afrique du Sud na Royaume-Uni Angleterre. Bref, ba fiston la qui passe au fin a été à sunolanga mais ngai na prière na nga chaque fois la nzambe. Ah oui c'est vrai. Alexandre nga pe moi temps bouquet taba acha bouquet na acha 24 25 mo j'avais l'espoir na yembe ayako sunolanga na habité pour na nini. Yeko to na musa so en Afrique du Sud à cela quelque temps. Et que la mission de service en Angleterre. En Angleterre. Boye bibiso a Congolais ka dono baka fa kumputu. Ah, en Afrique du Sud, mutaye na musa na ide très bien, mais tango baka formation. Na formation, ce qui peut conférence, on ne sait pas baka en Angleterre. Tango ba komi en Angleterre, ba sali pa ko ça surtout heureusement, bon, tout le monde a kimaki to atikalaki. A juba rapport parce qu'il y a des cerveau moteur na groupe wana. A sali ba rapport a pesi ba ninga na ye a esi ba ngono ngala tikali na no makamba ko sala je vais na roya na na bino boye bi fois kumputu biso ba africain atika na ye pendant katika na ye na Angleterre kuna abana vi na ye yemtala ila doki na ye koto na Afrique du Sud ake kuna do fo boaka ngunda bref abwaka ngunda bunda vi anchiko ya simba sute abwaki ngunda au fil du temps. Nzamba eko sunga ye pe ekoso nzamba sungiye ale ayeko zape mukanda abali ko sala bakayuka bon fait vina ye akeko bandango na Angleterre tango akomi na âge neza la kamona mbale soso ali ko mona ma quelque chose senga kana yo osa nini o bala abo sala kutunga fa ba fista eleka pena bane kuna na Angleterre akutani pena fimo boy fiona bandi ko développer ba bandi pe ko vanda ndako moko papa fisto ba bota kina nuté kasi ye moko mobale bisaki wa esaki ngai pendant ka ko na fiona na butu ba na ko lota ala ba de ko lota ba loto ya bienté abane ko na vie na epena e ba ne ko kende pena su bienté parce que na fiona 3 ans. Mais là 3 ans, comment ça 3 ans, ndako mona mwasi, bozo bota tenengeni, qu'est-ce qui ne va pas? Ata makambu oya bana ko zona facilité liboso, afa mwasi wana e bana ko sala maté. E bana ko sala maté. Oh. Yeboka ande ko comprendre. Moi de bona bana porte bana en Angleterre ko doki. Ya tutangi villealité, tobika Angleterre Royaume-Uni. Vous comprendre? Donc vie pene bana ko simbati. Et si ka obal bazo na facile, yeba na ka difficile. Difficile. A koma kiti na niveau musala somi balé sili. Qu'est-ce qui ne va pas? Ya yo pour la kawana benga era ngoyo. To pesa au numéro apôtre Charlie ou bien ozo ay fata na musika. To pas apôtre Chico. Push, pray until something happen. Est-ce que komi et kenda kandengo wana. Voilà. To ko sakamo anglais, français na lingala parce que oyo eza l'isolé out na Royaume-Uni. Royaume-Uni mbote na bino ba de Angleterre. Boni bana Londres ya propre. Bana Londres baza mystique ya. Bana Birmingham baza mystique ba pesa ta la terre. Soko kabila yo e bandaka à partir de décembre matin. Kitoko vous comprenez? C'est que bien. Na bosani yote Eric Chimanuka, Chimanuka Eric le prince de Barcelone, vous comprenez? Voilà, merci beaucoup Eric Chimanuka. On est ensemble. Maman Marie-Thérèse, la première dame de Bruxelles. Bonne guérison à toi, maman. C'est que bien, vous comprenez? Et que maman chouchou qui zé qu'à moi si peintre, vous comprenez? Et que voilà. Bref, venez baner ça, heureusement tangu et c'est que makambu mususo la solo la batu a solo là c'est confé na mninga bi ngala ko sa va to sambela a mema e pa ya pasteur na bango pasteur pas sambela sambela pasteur ya potone basalaka soki mondi masala mo le côté za mo négligence derrière pasteur a potote pasteur parce que nyo surtout ndeko wana
ndeko wana tango asololi na mama na bango apesi ye numéro ya apôtre moko songolo. Apôtre wana sambeli pona ye, sambeli pona ye na niveau ya Kinshasa. Yaya, omoni ba apôtre mele mona o ba kombo yebani mo basa, misu nzamba sa kima bango. Ba église mingo mona o yebani te wana nzamba sa na kati ngona. Est-ce que komi to solika pembe? To solika pembe. Yaya, osala ba proba boy benga to repère numéro ya apôtre, to ba prophète ba kosunga yo. Est-ce que vous comprenez? Apôtre wana ce qui peut professeur apôtre révision bon non ozali wana yo ozalaka na fi moko bola aja mukie tango bala kotanga na Luvanium na Inikin abana ko sunga yo abana ko somba syllabus moi pantalon moi mbaja ya batebele ba kemba aoke ne pela campa bo pela pantalon toboka mo bra pantalon ta bien chemise bien ma face sokola ngona butu ala na sous-vêtement na tongo para ta que les cours. Mais vie moi non ba sekaka ngote soki na profiter tala sikolelo fi wana edaka yo mingi mais on néglige kaye fi wana sambelaka ti lelo pona makambo sala ye mais alobaka babete alobaka nzambe a rappeler motema na yo ba promesse bana ko pesa ye pona vine bonga songela fi wana ya omoni sikalo sambe futaka omoni réclamaka et puis moi si on a ndako na ye wana nazo komona nzambe wala sanga tali malamu te il faut ça la nyonso tout on se débarrasser na ye tala vie na yo tango cela qui avant moi si wana nata ko na moi chez commune ngenini azo freiner yo ala moni ma freinage ya bane belé ya mikyo bazaka na Afrique na Congo na Kinshasa na Yaoundé na Gabon partout esika na Mali na Bamako na Afrique du Sud na Gaborone na Sénégal partout o bakanga bandoki jeune fille wana bakanga indoki jeune fille bakanga eboyo yaya ba jeune fille ba petite fille wana bakola bakoma ba jeune fille bakoma ba 20 21 27 ba 35 ans bangola ba na Afrique de belé ba na Paris belé ba na Belgique ba na Porto na États-Unis partout belé ba bala pe bilo kanta ba fille o monaka ba semeur de trouble na miki luana o papa moziki ba moziki mutu so azo compliquer mo bali na makambo zanga teleka mo amuke okati ba normal bango wana ata bible ba nini okoyeba bango na ba fruit na bango bango wana talo bali mo sala bakanga ka ndoki sikoyo akombi wana akombal meneyo ce qui ndoki silaka na ebité essentiel sur ça la science et le quoi tant mobali wana eko timbela bien ça va aluki prétexte moi aluki bref a push fiona way abila ebite mba ça qui ndenge ndime moi si on abimisi pas inda kuna ye donc ça dit que parce que moi si on avait prendre kuna ye mais abanemi ko ya pa mbali wana mais ça du tout a kati relation wana nenga kata kiango on ne sait pas nzoka moi si wana a sepela quitter et le ko nyango si la raté ba so aboya bango te yaya et le ko si la raté avant que tu wala donc parce que a komaki sikota la songi ba fisto mobile na fanda ka bona mona téléphone et les so ka le téléphone nga ndenge nini ay be ko kinga na Facebook après ay ko zo nga na téléphone to bandi ko solo azongi sa bolingo nga na bi okani singa lisusu te en tout cas moi sina nga e ko ba fisto heureusement na sala ki pena mutute bref to zongi si bolingo na biso ya kala ezongi kokomela na moko mona moi yo mbala de sangai moi ça ko ya pe kuna wala so yana no afa bengana ye o mona la libo ye biza téléphone to solo la siko moi si wala ko ba niveau a checker téléphone mo bala mo numéro la nga benga ngai yo ndumba tika mbali na ngai yo ka ti mo bala ko tika nga na poto awa ala Kinshasa ya ko joyo o na ndenge mama yo nani to discuter bon ba lebele bref mo bala a jagibon a bengana ye timba yo ko libre pour que rapidement mobali abengi sangai biso kotoyo à l'époque tant balé kotanga papa de ko maka tuku bien ça boyeba papa qui se balaka so politique et si les simbité oh bon ka lukambo na politique lukambo na politique so politique et ça pour ça les écoles est-ce que komi to so luka pembe mbonga kitaki mwandambo yeko sala ketongo ya benga na poto sikoyo na koma mwali kunzi ya famille papa fisto na zala ngala ubeni na poto penati na sadika 6 mois ya pamba mais tango na komi na ndako wana tana komi na ndako wana oyo mwasi abana ekoya na santa ki bien te papa visto okota na ndako na ndako ngo ndire na yo moi solo moko ya moi bien te oyebinga na zali fia mabondeli nga na sambelaka
soki na sambeli jour wana na kolala bien kasi so na sambeli te moi erreur à prière moi kolemba pas fisto attaque na butu oko comprendre te mo peme ke ya yola la so sambela kolala ka jamais ça au sambela le sambo ya lisanga ezala kitoko benga papa benga mama bovai na bana bo sambeli avant bolala makila Jésus-Christ est couvert partout au moins attendre dokaye et ko simbate papa fisto na instaure qui système wana pa ya mobali na ngato na komi na détail mon na sanité évidemment après ça tinaki mbonga libala kanga mariage nio surtout après la poto voilà mais là moi je suis à poto ba ça na mariage te vous comprenez voilà ba mena ska ndengwa tanga na comme na poto boyebe bomba barate ba tu ba yebi que siko na comme na poto na moi si wana soka soki me ngona poto wapi il y a certaines personnes oyo ba ngoma fanda kaka bodo yi azola ndabela vie na yo ngana esika nga Newcam nouveau venu mafiki zolo azu numéro na nga ndenge abenga nga kofinga yebo yo no wala okomona ngana kolaksa na ndenge nini papa fisto ngana saliye nini chose grave papa fisto joue na butu wana na sambela ki na ngai to sambela ki na mobali kazola na lota ki bandoto ya bien te mwana expliquer ngo awa ezalité bien te ba toko ba tak no ba tak na lamki na butu na prier na lamki na butu na prier na lamki na butu na prier yaya eleka nango eleka tango ko sala na sali moi une année na moko ba 2 ans konso na botaki moi na konso bon en fait toke na ondengo wana toke na ondengo wana tango moi na ko saki une année quelque chose. Et ça la raqué, mon bal a lequel on a coopération, la joie qui moi coopération, il faut la la tongo, la tiki moi la crèche, la tika moi la crèche et puis na saini na kei moi copon kaka ndenge zalaka. Papa Festo, to la jour mon abutu, wana do et les kaba jour belé, so na sambe ite na butu wana la té. Mais jour o siko événement siko ya ngoyo. Na la jour na butu na mobali, na mona mobali pa sala ba malaise et biso basi. Tola la raté la boutou ya moko c'est vrai ba maman bozali awa basi la raté la boutou akola la mais elle me pas surveiller ndako oh nana la chef de famille papa to maman oui papa chef de famille mais papa chef de la famille président mais maman za ka premier ministre mtasala ka musala papa maman awa kola mkala boutou bala bebu a surveiller balande balali a surveiller papa azongi maman la kola MPCT elle se comprendre maman la kosi. Toi, la mort de la femme, hein, il faut honorer ma maman. Ma maman, binonde, pour radio, le côté télévision, et ça la ma maman. Est-ce que combien? C'est là que moi j'aime, c'est là que moi j'aime partager, c'est là que moi like ou partager, c'est là que moi qui te retrouve. Bon, ça la pété, yaya. Papa fils de là. Toi, qui ne peut que s'abonner à la deuxième chaîne, le lien, moi, je te dis, on a c'est la commentaire, yaya. Côté péwana. Au côté péwana, on s'abonner. Comme il y a la deuxième chaîne, Afrique Masolo TV. Très simple. Très simple. Afrique Masolo TV au s'abonner peut qu'on appelle la chaîne d'information n'a pas vraie histoire kaka hein est-ce que vous comprenez voilà papa fisto butu on va ça pas malaise trop on pas malaise donc c'est comme si avant qu'on t'a mandé to payer bien té on va la ça papa toi la mko to sambeli et donc on va faire papa fisto toi on va mettre le solo oyo ba tu musu va comprendre. To sisi pe to la lipe na moi to la super normal moi na pas aller là il va casser donc terreur na butu na osaradi ba fisto to la li na tongo pe to bongisi c'est normal to ke na radio na papa tiki moi na crèche papa tiki na musala et puis voilà quand les akwana tozo bima boy na porte ya sika bozo mona siko ndeke akufi wana bozo mona siko ndeke akufi wana. Tant que bibi siko na porte de fouana boy ba faire kuti ndekeza ko kufa wana ndeka kufi ndenge nini je me rappelle ndeka kufa boy ndenge nini qu'est-ce qui ne va pas tant que bana ko sambela na butu na yokana nu crime ko ya bien te so si bombe be tite lo mo ndenge na kipa ki penalty mais ndeke ka boy na porte. Ndeke ko fait le parce que moi pigeon zamba ton développement oh mais c'est quoi ça na likolo ya tapika ndebo mo na wata oh ben ça ndeke normal bon ndeke ko tamolo na butu na ebiti na butu mo na ba ibutu ça ndeke ya mabe on ne sait pas ce qui se passe ah mon bon attendez ba bi ah rien ba benga sécurité à immeuble. Est-ce que ba ndeke ko fa la sécurité ya chinde ko non ndeke o tika ndeko wate to tu mandeke oyo.
voilà idée vous devez pas sécurité ah en tout cas bon tout monde on ndeke ya ko bête na porte ndako boy na tongo ko utena ça 6 heures déjà bon voilà boye bien té bazwa ndeke wala ke yabi bo saka sécurité c'est ngoloba to wala mboka o to ya ko luka wala mbonga mutu te wala mobali ngambo ko boye nzaba mwasi pa bino ngana ye libala na ngai mobali na ngai libosonga bo seka to daye mutu ko kata basaki mo seka pe prière te me ko loba parole pouvoir de la parole ba kei ba tumbinde ke wana ba tumbinde ke wa pena de ke pena ziki akena epe musala so da musala image wana ndeke ezozongela yi ezongela bi ah tango nazalaka na Kinshasa kala aipa fisto ngata la ga yo na mama Shandoki Irene Mashandoki mama ebete le comprendre mbote na wesi ko zali ke na ndonga bi ngata la ga blombali natala ka mama Irene natala ka pe na radio lokole natala ka mama Irene ya Kinshasa bete ka di solo moko boye soki mutu moko boye mwasi moko baloke na Grèce konso ba monaka ndeke na kati kuna aboma ndeke waso ki pe mama ya mobali akufaka wala mtabeteli ngandi mwana vous comprendre mama ebeteli balanda ngota ki sasa mbote na yo umela Irene Mashandoki on est ensemble après la boule donc na bi ah c'est bon ça nini oh là là ina buto inde ngota be reste banga ça tumbie déjà la tumbie au fil du temps, pourtant on a qui peut déjà battre que non, moi c'est un bal langa kalawana, abalé ko sala nga ba ko biloba loba na Royaume-Uni kuna na Royaume-Uni, tout le bagage Royaume-Uni pour la ko save personnalité à mutu. Na Angleterre. Tant on a zonga para poko to fona donc tout ça qui moi malili na ndako mais ça va quand même. 2 jours après camarade ya mobali na ngai na mona tine mbali na capture de cran atel mbali ba l'accent oh non et que moi c'est un tel wana azana na hôpital mo ka kuna Angleterre oh nini oh non il paraît ba mona ki soka zika ki so ba zika na makana te o meki asa ko zika oh asa ko zika ndengini ba abidodi ko sona mbali ah ko zika ndengini est-ce que ça y est asa ndoki to nini est-ce que pigeon qui est toné bon biso to lobite qui est to betika ali solo to bandi ko sala ba analyse dans mobile oh na betre pe di solo on a tala pa ma Irene voilà et qu'on soit mais vraiment et que oui prophète pas ça que moi je suis en malamu te tant la France na yé tant que ça na kala wana kala c'est d'autres na Louvanio na indikin on se voit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur tout ça qui bien na yo moi si qui toko mais tant ou kaka après na lekaki na basi il peut bien mais tant on a commencé na poto awa avaye ça va tant on a commencé moi j'avais réalisé que moi si makamla ya ko simba pena malamu te ya vice versa ozala moi so fona na ndako moko makambo simba rate talon malamu ozala mobali ofana na ndako moko makambo simba rate talon malamu et pesinga mutsuko so tali solo oyo bino mona ngeni papa fiston to akize mututi na akize mutu na betika li solo fiona kuna aziki ndenge nini to tumaki ndeke wana est-ce que fiona bobika na ebite soki boyeka afimo akufi o azika ki so na Angleterre konso ngana betanga li solo to tangi koma mututi bino wala papa fiston li solo na yana solo na kolongola li solo ndenge nini est-ce que to tango ba mutu awa to betika li solo pona ko nuire mututi mais pona ko sunga kaka esika ndeko koi yo okoyate ngana lingina na benga frère Johnny yem tayeba kama ma spiritualité oh très bien frère Johnny a expliqué bisonana bolali bokuti ndeke ya ko indengo wana est-ce que ndeke wana ala ndeke ya normal to ndeke ya neni frère Johnny a okena na ndenge ya bonzambela ko benga pesu papa Suisse te papa Londres ndenge sa na Londres kuna yeba kama bila spiritualité mais to ba non na frère Johnny a expliqué biso ye likambu oyo amoni yango ndenge nini po ngai moko epesi ngai na mutuko swa epesi ngai mutuko swa ya kusakana te mutu ba ma tongo ba kuta ndenge akufi na porte na ndenge nini voilà to ko da frère Johnny boye ke biso to benga ka l'improviste
frère Johnny aza expert en la matière moto nzambe frère kaka mais aza na expérience makambo wana ebele ako expliquer sur likambo oyo amoni ndenge nini frère Johnny mbote na yo mbote ndi ko Fiston Pelinde papa na Sadek oza malamu naza malamu nangola masuya yimoko. Voilà, je crois aux Hollandais en direct dans le solo autobeti, to bengi à l'improviste, oui, au solo ndenge ndeko la kisasa la kina stade akamba na poto na Angleterre, ba la muki na Tongo, ba moni ndeke akufi na porte, konso ndenge mobala bengala ki mwasi wana, ba esa ki na misala mabie konso yo omoni ki solo o ndenge nini. Est-ce que ndeke wana akufi? Azali seru wana mbanda na ye to ndenge nini? Soki mutalali akuti ndeke na porte akufi asambela ki protection ezala ki tentation to ce qui peut mutolali ozu ndeke ekotika na porte a mutu eni koloba nini parce que na yebi yango to sa pe video mo awa ibu moko boya kenaka na nkamba akota na porte nkamba abeta na porte akufa to la songo pe awa nyoso tu wana analyse na yo par rapport ya ndeke kokufa na porte ya mutu na butu omona ngo ndenge nini. Merci beaucoup. Na l'histoire on a bien. Na yebi que monde de ténèbres est trop complexe. Mais comment on a dans les Kamongo de Kolonga Fiston, moi si oyo azana ndako azana mwana nzambe. Parce que ce qu'on t'a dit que babanda kina mobali na ye et jusqu'à ce que mobala ki abali bala mobali sindike Seigneur azongi sikaka parce que zala ki place na ye. Alors Seigneur a quoi apporter toute la protection même ici azana na vie à prière makasité donc les locaux Seigneur mutapona kizala bongo Seigneur a quoi apporter toute la protection ngana ebi ba mastoire bandeke wana le bandeke mingi bazalaka ba sorcier ba utiliser bandeke mingi et surtout ndeke lokola ibu azandeke moko oyo ngai moko na sali experience a ibuana tangu nazalaki na yesu te na ndosa ba voice nga banzela mai ainsi de suite na uti ilongo nazoke na banganda moko na kati ya laki kuna ba memi biso na boîte parce que ilongo tina banganda na eza na maswate moteur pa me wabini za te donc botambola kana ba boîte to koti na boîte tozoke ne pemeli ya mai mbala moko namoni ba plage parce que ba plage eza kuna penda ebele puis ba plage ya ba propre comme mboka la biso eza na système de tourisme visiter za la kate toujours que biloko ebele zo te na mboka na biso alors donc là c'est que na plage wana na bina kita na tambola boîte de tambola na ngone balé na ba misu na kati ngai na tambola likola ba plage wana ko avancer na zo avancer na tali boso na ngabo na moni ndeke moko munene oh na ondeke na jusqu'au mabanga na bandu ba mandeke wana na zo mandeke libanga ndeke azokima ngate azotalanga kana miso na bambi libanga musezo ya juste ne lungi na abendelika muke libanga leki na bambi musezo likani na ramasser su mabanga ebele papa wa banda ko tambisa bota benyi ngabi mwana yako kota tokende kolanda ndeke wana te yebi ndeke wana ngabi na ebiete abi ibu ngabi ibu c'est que yem tazaka ndoki nazi su mabanga musezo na bandi susu papa ya bina ngatala ozeli xanole rapamba kota tokende. Alors nazalaki contraint na tikapo na bambi mabanga tabasa ezuzwa ndeke yango te atelemika sur place ce que ozoya dans direction longina ye abouge ka mukelekani papa na etango na koti na boîte ya singabi omoni ndeke wana odi pourquoi bandoki baluka kati na ye ngabi te papa abi ndeke wana aza na motema makasi donc soki batindi ye azwa mutu aglongwaka te soki azinga na mutu te akokende te. Ouais. Bon, maintenant, awa, tout ça na groupe où na salle de prière, tout prier mercredi, vendredi, mercredi, samedi. Alors, moi, sœur, tout ça na bango, abinga na Kinshasa, bifo Johnny, tout ça na ibu moko azwe la biso awa, aza vraiment ko déranger. Ata bo beti mabanga, ata bo sali nyonso, azo kende te. Et puis nga nazo lota bandoto moko izo sala ke cimetière ainsi de ngabi a oza menace. OK, botelema batelemi na bibo kende bazami bale. Bo kende mi mbana sanzete wana bakina sanzete. On a invoqué notre Seigneur, to beleli makila Yesu, to sopili na sanzete wana.
tosopi makila yesu na sia nzete totie moto likolo ya nzete na biso bango bozonga na bino na ndako bazongi na ndako na bibo lelo na poko wana buta lelo tozozela yakita likolo ya nzete wana alors esalemi ndenge nini na butu wana aye te lobi nango aye te nsima lobi aye te nsima lobi ya na 4e jour aye koya epa bavoisin akimi nzete babandaki kokita akiti epa bavoisin na bito eza kaka menace biso nde tokomenace te lisusu tosali lisusu priere et puis nyama wana akimi donc ye eloko wana akimaka na losambo. Mais alors soki losambo te Johnny akoki jamais koki na kawana ezali ibutu ibutu ezali ndeke eza video yango wana eyoleka bamona video yango wana waza ndeke oyo ndaki ndeke oyo ya normal oni babenga wana oloko ba pigeon ya obenga pigeon zamba wana ya ndenge wa siko est-ce que yekoza pe même cas yes na biboye banduki balokaka banyama nyonso ban allô ndeke bango bapréféraka mingi eza ibu mais ce n'est pas dit que ibu kaka nde aza ndeke oyo azali préféré na bango atakala bandeke ebele bazolokaka si yo la fois passé okelaki biso video moko oyo motu moko azalaki kotambola na velo soki na moto eza ndeke moko boye atuti auti na toiture ayembala moko atuti ye motu wana akoyi akufi ya ndeke ake na ye ozoyeba so mission olakaki biso donc tous les ndeke ya bandeke ebele bazalaka utiliser na basorti ata épervier oyo tobengaka kombe ye mpe bautilisaka ye donc eza ndeke n'importe quel ndeke ça dépend ya mystique niveau mystique na bango nde bazosalela donc batilisaka bandeke nyonso mais nazoloba sikoyo mpo na ibu lolenge nini ye azalaka motema makasi mpo bana na nzambe bayeba ke ibu alongwaka te na mabanga alongwaka na menasi te akimaka menasi te akokima kaka kombo ya yesu epui koprie na oyo moto aza na yesu ya solo nde akokimisa sans laquelle jamais akokima te donc mpona mama na biso aza na londres c'est que moi naza convictionné na motema na nga aza mwana na nzambe parce que Dieu il peut faire des vengeances d'une façon ou d'une autre sinayebisa bino awa na South Africa na seigneur aboma de indien awa na mboka wa mpo na nga epi nsima koboma bango ayebisi nga ke frère Johnny bato mibale moto oyo akufi na ngam na bomaki ye mpo na likambo boye mais akokufa ye moko te aza na moninga na ye mpe akokufa parce que bandaki komenasi oyo bango mibale c'est moi l'éternel qui a fait que na telemi en fait na boma bango alors ntango wana asali na longwa na lopango wana mokolo nazongaka nakende ozwa biloko etikali le même papa ya lopango mokolo lopango azoyebisanga bi moninga ya mwasi na ye auti kokufa akufi na maladi moko ya briske bakundi ye donc ezalaki ka espace ya 1 mois 2 mois après voye mpe donc seigneur aza nzambe akosala na bana na ye soki bandoki batie tembe nde bakutanaka na makambo na bango wana cela veut dire que ndenge fi wana batumbi ndeke wana basali malamu donc sikoyo ndeko aza na hôpital kuna oyo aza sikoyo na koma aziki pare donc ndeke yango ezalaki ndeko wana kuna okufa to ndeni bon ndenge esalemi bongo la il faut kaka koprie koyeba eogiste ezalaki nini mais nakomona boye na kolandela eza ke nzambe a vengé donc eza vengeance à Seigneur c'est Dieu qui a vengé parce que même la sœur n'a pas dit que ye apriaki ou bien asalaka bapriere ya komba asalaka na yango te mais subitement alamuki akuti ndeke akufi liboso ya porte na ye c'est-à-dire Seigneur qui a fait ça parce que makambo ya butu yo motu normal boko oyeba yango te eza pratiquement impossible soki nzambe arévélé yo te. Merci beaucoup frère Johnny merci merci. Voilà, merci la frère Johnny, je crois, frère Johnny a expliqué en gros dans Dengue à Bonzambe. Moi je préfère c'est na ben rappelle que papa ya Londres. Papa à Londres a expliqué biso pour yé maramba spiritualité a yé bakayango malamu a expliqué biso fewana ezanini. Olamu ki okuti ndeke akufi libosa lupango na yo. Est-ce que ndeke wana akufi normal abunga kinzela ayaki abetani na porte à moto akufi est-ce que ndeke wana azali ndeke naturel to ndenge nini awa batumbi ndeke wana est-ce que ndeko wana aza na maladi kuna akokufa to ndenge nini nazwi mpo na bino papa à Londres akoexplike makambo ya spirituellement papa à Londres mbote na yo. Bonjour
lisolo oyo esalami mpa na bino kuna na Angleterre toboyi koloba ville nango tobeti deya lisolo awa ndeko awutaki na Kinshasa aye mobali abengisi na Angleterre mobali wazaki na mwasi mosusu kuna mwasi wana ye mosala babe ndoki babengani ye siko mwasi bali kosala bataki konso lisolo ezali ke jour ya suka oyo bamona ndeke akufi na ndako wana après kosambela balalaki na butu tentation elaki makasi balaki kobundisa bango basambeli na ntongo to baobima bakende kotika mwana crèche mama bakende mosala bakuti ndeke akufi. Plus tard 2 jours passés baye koyoka soki mbanda na ye wana à l'hôpital azikaki ndenge nini bango bazoki ndeke wana batumbaki ye moto ayesango batumba ndeke ezalaki sécurité ya building na bango yem se soka ba papa à Londres du fait que bolali bokuti ndeke akufi na tapi o botaka libado na porte ndako na tapi ya ndako na bino ndeba de bamona ndeke wana wale za eliko robanini bon ya liboso nano ma menace tout ça na physique et qui n'a pas na spiritualité de un an ndeke mosusu akorine kokwea dans le vide karabwe na mopepe makasi bien mbula esali akwei wana eza kota physique mais tobosana te na mokili oyo spiritualité ezali voilà po bandoki mingi basalelaka banyama neti banzinzi pigeon corbeau ya mwindu na ibu na ibu banyama ebele basalelaka bango batransformaka bongo après bazwi bapumbwe bandoki ebele batransformaka bongo après bapumbwe soki sikoyo moto oza na problème na ndoki atransforme bongo aye sikoyo na ndako na yo sikoyo na ndenge ya esprit mpo atake yo soki akutani ke na puissance oyo osalelaka eleki oyo ye azali ekobeta ye mbala moko akokwea akokwea mais mosusu mpe ezalaka mpe ke air pour na monde invisible eza na ba air oyo makambo esalamaka neti à partir ya minuit ntina 3 heures eza bato bakufa balamukaka banda 3 heures banda 3 heures ti 5 heures 59 avant 6 heures ebeta eza air oyo esengaka bandoki nyonso tu bazonga avant 6 heures ebeta mais mosusu mpe ekutanaka ke azongi te place akendaki kuna distance ezalaki na bamai ebele mpo na monde visible moto akoki kozwa problème soki ozokakisa bafleuve sans que ozala na connexion na milimo ya mai wana jamais bakotika yo okatisa kaka mbala moko bongo ntango sikoyo yo oza na connexion na bango te bakoki mpe kosala yo ke okweya ntango yo okokweya place yo ozali sur place na ndenge ya physique okokoma neti zobazoba okokoma neti zobazoba bazotuna makambo ozoyeba te wana soki ndeke wana akufi nanu te okokoma neti zobazoba mais place ndeke wana azali soki kaka babomi ye place motu mpe aza mpe na ndenge ya physique ye mpe akufi sikoyo aotikala sikoyo na monde invisible akomi kotravaille kuna
soki mpe otumbi ye efe wana mpe ekosalama mpe bongo na ndenge mpe ya physique. Donc c'est ça. Ok. bato bele bayebaka mpe ta mosusu oza na bamboka mindele ta mosusu bato moko na bavillage na bino kuna baza na batalaka yo baprotegeaka yo yo oyebi no te. To bato bele baza bongo na bafamille mais bango bayebi te bazalaka na bamiroir na bango bachef coutumier batalaka bango bayebi te. Donc c'est ça. Prêtez-moi 2 phrases, Olobi. Olobi, de 0h à 3h juste, Batuba Kufa Balamukaka. Okoye Banege Mutu, Kufa Alamuki. Okoye Banege Mutu, Kufa. Bon, il y a les Bolsonaro, nous. Et puis, physiquement, tout ça, on a 2 minutes. Ouais. Physiquement, tout ça, on a 2 minutes. Mais, nous avons commis initié, 3e liste, nous avons effouama. Quand la 3e liste, nous avons effouama, et qu'on permettait, au comme on a une entité, et on a un ancêtre. Voilà, tout pendant la fleuve, pendant aucun pendant au salut de captation et tout, manu ou pas bien, au solo naïe, au PCP, dossier où il n'y pas travaillé pour naïo, il y a qui peut dossier là pas travailler. Tant le 3e liste naïo, il faut moi-même. Mais ce qui 3e liste naïo, il faut moi-même et vous allez impossible. Au moins na makamu mususu au-delà ya physique le baso qui ok pa nganga sali ba écatation na miroir wana ndoko romona obete bat mususu pe basala ngona mai ati nzungu asali ba écatation na kati ya mai wana après akoko l'action pe ba makamu o yozo ngomona quoi non batu ya famille na bino question comment on akufa ouais comment on akufa to les carapé na bango pe boy oh na ba marché et tout bien sûr ba kufa baza partout mais ce que tant oza initié tant ozo tambola au mona basini kozala tant mususu tambola bo mona mutazo tambola sans mutu mutu ezate mais azo tambola. Oh. Oui. Ça secret, il y a un monde invisible, oyo babengi 2e monde. Na minti na temps omoni bongo mutu to aza initié, jamais olobake. O mutu aza fantôme, jamais. Pe ba tu pe ba kufa pe to lala rapé na bango. Ande. Moi, je me suis sport au Lingapé, Libanda, au CP, moi, je peux pas faire. Azo balo la penza, mais azane moi ça koufa. Oui. Oh. Bazaliko, moi je me suis sur mon attend kaka au coucher na ye, ouais. Pour ndenge biso mibali tozalara, ndenge basi balbarake, biso mibali totonda raté. Yo oza no la mwasi no na ndako azopesa nyonso tu mais ntango obimaka la mwasi moko libanda kaka ntango ozozonga pa mwasi no boye kota mwasi na yo yozalaka puissant mais ntango ozonga libanda kota mwasi wana okomi na pouvoir makasi bino bososolaka te bato ebele bakutana na bacondition bongo ntango otriche mwasi na yo ntango ozozonga kota mwasi na yo okomi na problème ya 3e likolo. Mais tant que ozonga koto ya mwasi na oyo libanda kota mwasi wana oza na puissance moko ya makasi ya kosakana te. Donc mwasi oyo libanda mpe bobengaka mpe na telefone okutana na bino mpe nzoka azali moto akufa. Azali moto akufa, oui. Bobenganaka mpe bokutanaka mpe. Ouais. Siko conséquence nango eza nini ya part 3e mokolo kosala te. Ndenge ye azolinga amemela vie na yo mpo moto mosusu akomona
yozo bimana mutu akufa alingi yo makasi alingi kosala mabe te mais atiki yo kaka ke yo ozala kaka ya ye okoka kobima na mwasi mosusu te en dehors ye mais mosusu mpe oyo ya kanda soit bon mosusu mpe omona mwasi moko mobali moto abomaki ye esprit na ye evandi nanu te kimia azobimaka na mibali mpo abomaka bango mpe ye mpena koya mpenza azopesa mpe bambongo yo ozomona petitio mpe nakabaka ntango akomeme na hotel boye pa abomi yo ye limwe na ye ou soit mpe kaka na voiture mbala moko boye ye mpe akoki mpe kosalisa bino mpe accident yo okufi ntango bakoya kuna bamoni kaka yo moko kaka na kati ya voiture ye aza te ok monde visible eza na bango ebele na ka oyo tobeti lisolo oyo bandeko ntango bazobima baboni pigeon ya zamba akufi ndenge akufi liboso ya porte totala wana sika boye eke mwasi wana mbanda na ye aza mpe na hôpital na koma asiki donc baka ndenge wana ndenge batumbaki ndeke wana basalaki bien est ce que eza mwasi wana kuna ndenge batumbi ndeke wana mwasi wana kokufa est ce que eza ye toza ye te bien sûr eza ye ntango batumbi ye pazwi problème bamoko eza ye sur 100% eza ye yango sorcier nyonso tu soki ozokende koatake mutu sorcier nyonso tu initie nyonso tu il faut ozalaka na bato baza koakompagne yo mutu moko atikali na temple na yo azosalela makambo soki kuna ntango bimi kuna eyindeli yo ye na temple na yo aza na pouvoir ya kobenga yo lisusu ya kobenga molimo na yo ezonga bato sikoyo bapia bango bakindoki na babiskuit na banguba wana baza bafo ndoki wana ndoki ya bongo aza na puissance te eloko moko te ndoki ya bongo mosala ne kaka koliaka kaka misuni ya bato wana bakindoki moko eza nango ntina vrai kindoki ezali moto aza initie donc c'est ça neti mbala ngana alobaka ngana aza ndoki mpo ngana aza initie bandeko mosusu bazalaka komona alamuki na ntongo bamoni chauve souris aotambola na ndako donc bachauve souris eza sina bien so bomoni chauve souris na ndako aza chauve souris ya normal to eza mpe ya normal so bobomi nyama ndenge wana bampese bachauve souris fo kaka kotumba yango chauve souris puku surtout puku abengaka pauvreté na ndako jamais bolingaka ke bapuku bazalaka na kati ya ndako na bino eza bien te ntango azokota na ndako azobima ye atikeli bino malheur abendi babien na bino nyonso tu kua bisengo na bino nyonso tu ya bimi nango puku mosala ne yango wana na kati ya ndako sauf souris eza mabe surtout étoile d'araignée mpo bato mosusu baza na étoile d'araignée partout na fenêtre na pembeni na ndako ezalaka bien te donc c'est ça soki mpo omoni nzinzi na butu eza bien te il faut kosala tu oboma ye nzinzi na butu eza bien te ebongo na moi nzinzi akoki nde kozala te ya normal oui nzinzi ya normal azali mais na butu ezalaka mingi nde eza ne baesprit mabe ekoti na ndako parceque yo sikoyo na miso physique yo komona kaka nzinzi normal mais moto azali initié akomona yango en dehors ya physique kaka kwa ebongo bampese na ndako to bafourmi bon
pese mosusu bayaka mpo na salite oya mpo ezala bato mosusu ndenge batikeli babiloko na bango eza na kibosoto mingi ndako na bango eza na salite mingi ndako eza na salite mingi evandisaka baesprit mabe na kati ya ndako lingaka toilette ezala propre mpo soki toilette eza salite na dega moko ya mabe yebaka ke baesprit mabe baza wana yo nozomona bango te mpo oza na misu mibale kaka me moto azali nganga moto azali ndoki soki akoti na kati ya toilette na yo ye azomona baesprit akoki mpe mbala moko kotravaille mbala moko mpe na baesprit wana na mboma wana ntango akoti na toilette na yo ntango abimi boye baka mabe mpe etikali mpe kosalama na kati ya ndako na yo toilette il faut ezalaka propre place balambelaka cuisine il faut ezala propre place bozolala bachambre ezalaka propre mpo milimo mabe bavanda te mpo milimo mabe baza partout mpe batambolaka partout me bavandaka nde place oyo eza sali te baplace oyo eza sali te bango bavandaka ntango baboutique ou soit mpe bandako eza sali te ntango deja ozovandisa milimo mabe wana me banyama mabe mpe bakoya bapuku mpe bakoya yango monaka mpe sala test oyo na bashop mingi ya baafricain na bashop oyo mingi ezalaka sali te mingi ya baafricain omona après quelques mois 2 ans après omonaka kaka boye ba shop ekangami mpona nini shop ezali sali te makasi baesprit mabe eza wana bapuku ntango bazolekaka tout le temps bazokendaka na bomengo ya shop wana bazotikelaka bango malere ti mpo komona mpe shop mpe babiloko mpe ezotekama te ti moto yango mpe alembi mpe akangi po shop ezali sali te makasi mais soki okesko na bashop ebele ya bandibu omona différence yango mpe esalaka ke bango bakende liboso ke bashop ebele ya baafricain mpo bashop ya bandibu ebele bango babalisaka yango na baspiritualité na bango soki deja moto azali initie moto wana akoyeba valeur ya kovanda na place oyo ezali propre place oyo ezali sale te toujours ebengaka kaka baesprit mabe quoi. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup papa ya Londres à moins quelques mois bakizali na iso otobeti opo bakizali na olobite. Bon, comme quand on a koloba ezaka moto wana oyo bayaki ko attaquer akuta na chance quoi. Akuta na chance pour soki kaka akotaki na kati ya ndako na ye kama mosusu mpe ongo oyoka mwana akufi ou bien ye moko mpe akufi problème moko boye mpe ezwi mpe na mosala ntango azozonga boye akufi donc mais problème moko kaka ya grave ngaki ya abiki mpena na problème wana donc c'est ça donc bandoki ndekaki wana soki ndako ezalaki makasi te doki bandeko yango akota na mire papa ndoki apénétraka partout ndoki atozotambola na voiture ya antibal ndoki soki abi avanda pembeni akovanda ndoki akataka partout ouais ndoki akendaka partout eza teke mire ou bien boye non ndoki akendaka partout sans fortune donc c'est ça voilà merci beaucoup biso kutu toza kutu na nzungu moko boye bon wana eza makambo ya famille quoi mais eza na mpungu moko tozala yango na famille mutu pena na afrique ouais mutu na afrique asali bécantation et tout après pas à partir ya 22 minutes alongwe à partir ya bas Congo ti
awa na Angleterre na veille. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants de Kinshasa, ceci vous concerne. L'église pentecôtiste de Macampan du Congo organise 4 jours de délivrance et miracles sous le thème « Comment sortir de la prison spirituelle ». Les orateurs, le révérend Jonathan Mouela, Wamaki Nyangi, le représentant légal de l'EPMCC, et l'apôtre Nathan Francisco Bakulumba de la France. Retenez la date du mercredi 20 au vendredi 22 mars 2024 de 17h à 19h et le dimanche 24 mars de 8h à 12h. Une seule adresse, l'église pentecôtiste de Macampan est située sur l'avenue du Ring numéro 1 au quartier Joli Park dans la commune d'Engalima, non loin de la station-service de Macampan. Soyez le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha